Bonjour tout le monde, bonjour la famille. J'espère que vous avez malamu. Nazali na elika ke kimia ekutami na mabota na bino. Santé za bien, makambo eza ko bouger na ba famille, makambo ezali ko évoluer et que ba projet ezali ko se réaliser. Vraiment nazali grandement béni et roya une fois de plus na bandako na bino, roya une fois de plus na ba vie na bino. Toujours na cadre ya ba idée na yaka na yango, toujours na cadre ya ba astuce na yaka na yango. Lelo na ye na thème na ngai ya sika, na ye na sujet ya sika. Sujet yango ezali le bonheur. Soki na définir bonheur, elakisi état heureux de bien-être. Donc, eza pe na ba synonyme na yango lokola euphorie, joie, sérénité, bien-être, gaieté, ravissement, contentement, allégresse, extase, félicité. Nyonso wana ezolakisa kaka bonheur. Naza sur biso toyebi ke mutu na vie aza na ndenge na ye atalaka vie, aza na ndenge na ye akoki kodéfinir bonheur. Eza na bato mosusu oyo mpo na ye bonheur eza juste kopase temps na famille na ye, yango wana moment na ye ya bonheur. Eza ba misusu mpo na ye bonheur eza synonyme fa azalaka na mosala moko stable oyo epesaka ye mbongo tous les mois mpo na ye bonheur na ye yango wana. Ba misusu mpe eza kaka koluka koaméliorer santé na ye yango wana bonheur na ye. Donc mutu na mutu aza na ndenge na ye ou bien aza na eloko na ye oyo epesaka ye bonheur. Mais ce qui est sûr ezali bonheur eza décision oyo kozwa na vie na yo soki fo ozala heureux ou pas. Bonheur eza eloko moko oyo eyaka na vie na yo par hasard te, oyo oyoka koatterrir na vie na yo kaka par hasard et puis ndenge ya atterrir wana ovandi nango éternellement. Non. Ezali moment oyo okoki kopasser et puis na temps moko boye mpo oleki mpe na moment difficile, na temps moko boye ozongi mpe na moment ya bonheur. Donc moment ya bonheur ezalaka éternel na vie ya mutu te. Ezalaka éternel na vie ya mutu te. Et bonheur eza choix de vie. Ezali mingi approche ya vie, ndenge yo otalaka vie, ndenge yo okaniselaka vie, nyonso ezojouer mpona bonheur na yo. Omoni eza na bato mosusu mpo na ye mpo azala heureux, il faut bonheur na ye euta epai ya peut-être epai mwasi na ye. Mpo azala heureux, il faut bonheur euta epai mobali. Mpo azala heureux, il faut bonheur wana euta epai ya bana ou bien fo ezala euta na biloko ya mokili ou bien voiture ou bien ndako ou bien nini. Mais lelo nga na oya oyebisa oke bonheur vraiment eza plus biloko ya mokili te. Bonheur eza biloko oyo ezali na libanda ya mutu te. Bonheur eza plus na kati ya mutu ye moko. Donc elakisi soki oza na besoin ozala heureux, ozala na bonheur, ozala épanoui, kotia espoir na yo na eloko te. Kotia espoir na yo par rapport à bonheur na mutu te. La preuve en est que même Bible epekisi biso makambo ya kotia motema na mutu. Donc Bible elobi que maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Soki ozali ko se confier na mutu okokutana na ba déception. Ntango yo ozosala projet na yo, se battre mpona projet na yo, kotia motema te ke mutu akoréaliser rêve na nga oyo eza tel ou tel. Parce que soki mutu wana aréaliser rêve na yo te ekozala déception mpona yo et puis ntango mosusu relation na mutu wana ekoya kobeba parce que otiaki motema na yo nyonso epai na ye. Okotia motema na yo 100% epai mutu te. Donc eza meilleur moyen kozala ba conflit, meilleur moyen kocréer ba problème. Donc soki ozosala likambo espoir na yo fo ezala plus epai ya nzambe, e nzambe soki abesoin utiliser mutu wana mpo arésoudre problème na yo akoutiliser. Nzambe autilisaka n'importe qui oyo alingi. Omoni yo na kote na yo kaka veiller de façon que otia bonheur na yo na maboko ya mutu te, otia espoir na yo na mutu ya mokili te. Meyeba ke bonheur eza vraiment même pas na rapport na biloko ya mokili, bonheur eza eloko moko eza na kati na yo. Eza na kati na yo. Oyebi eloko esalaka mpasi, eza na bato ebele soki ozwa na ye aoyebi soki non
ngai na ozaka ereso na bana na mobali oyo aza na mbongo oyo kozwanga charge oyo kosala nga boye oyo koprendre soin famille na ngai oyo kokosombela nga boye kosalela nga boye kosalela nga boye e soki okutani na mobali oyo wana libandi aza na mbongo ya kosala biloko nyonso wana eloko ya vie eza makambo ebele ekoki koarrive na ntango mobali wana aza su na eloko te elaki biloko oyo oyelaki eza su te bokosuka wapi place wana sikoyo bokosuka wapi bokozala kaka couple ou bien ekokoma baconflit donc faut penser na makambo oyo ezokanisa motu na yo bonheur eza question te ke o mutu fa pesa yango non bonheur eza na kati na yo bonheur eza yo tous les jours ndenge olingaka ozala eza choix de vie en fait eza décision na yo oyebi nzoto na oyebi eloko oyo olingaka na kati na yo eloko esalaka esengo yaya tous les jours que Dieu a fait provokera bonheur na yo yo moko provokera bonheur na yo bonheur eza état d'esprit omoni soki oza wana ozaka na image ya mabe ya vie otalaka kaka vie na côté négatif yaya opasaka moment ya bonheur te bonheur eza eloko moko oyo ezali ke à chaque fois yo kokocréer yango okokocréer yango ke non nde boza na bana na ndako ocréer eloko moko yaliki etia bino na mwa ambiance epi otia bino na mwa sourire otia bino na mwa bafourire et osala bien epermettre bino bozala toujours na moment ya bonheur wana boprofite na moment ya bonheur wana me nde kotia na mutu na yo te ke bonheur na yo eza na maboko ya mutu bonheur na yo fo mutu moko apesa yo yango bonheur na yo non vraiment soki ozotia bonheur na maboko ya mutu ebake okozala na baproblème ebele okodevenir problématique parce que à chaque fois yo timote baloba mutu mpona bonheur so mutu wana apesi yo yango en retour te okozala à l'aise te okozala à l'aise te donc penser na yo yeba ke le bonheur c'est une décision le bonheur c'est une émotion c'est quelque chose d'interne et oui il suffit de décider donc c'est toi qui décides c'est toi qui décides ndenge nini olingi makambo emarché omoni soki yo na vie na yo eloko eza important na monde entier ezali kozala na succès wana eza point de vue na yo eyeba ke succès ezoluka wana soki ozwi yango te okozala malheureux okozala malheureux omoni et soki situation ezotambola ndenge olingeli te okozala malheureux donc bonheur na yo faut tia yango na makambo mike mike ya tous les jours na bachose simple pouvoaka bonheur na kati na yango comme ça biloko ya minene wana nzambe akopesa yo yango par dessus me biloko ya mike mike ya tous les jours efe kolamuki na ntongo oza en bonne santé wow oza en bonne santé donc epesi yo esengo oyebaki oza en bonne santé efe eta moso olali ozoka motu mpasi olamuki na ntongo boye motu mpasi esili moni bapetit bonheur wana ya tous les jours yango wana moto esala elengi ya bonheur soki yo bonheur mpo na yo fo ezalaka eloko ya monene makasi yebaki oza na problème okosouffrir makasi et soki bonheur na yo ezali ke il faut kaka moto oyo akozala mobali na yo fo azala na mbongo ebele oza na mbongo ebele te okozala heureuse te yebaki okose retrouve yo moko vini mobima parce que eza mwa mpasi po trouve motu ta mosusu oyo akocorrespondre na bacritère na yo toyebaki vie eza d'abord reflet ya bashwa na yo mpe kobosana yango mpe te ke ndenge yo okanisaka na motu na yo ndenge yo oreflechisaka ndenge yo ozwaka vie ndenge yo otalaka bato nyonso wana ezojoue soki oza ouvert oza motema monene oza compréhensive ofungola bato baporte opesa moto occasion a avancer opesa moto occasion a évoluer opesa moto occasion a s'exprimer eza babonheur oyo opesaka mpa bato eza ndenge okonaka yango yebaki en retour bato bakopesa mpe babonheur wana ekosala ke obana ofere mpe moment ya bonheur na kote na yo mais soki oza ouvert te oza opesa bato occasion basexprime te kosatendre te bato baya kopesa yo eloko oyo okonaka te omoni dans la vie et les reflets de tes choix et de tes actions so oza besoin ozala épanoui kona biloko oyo olingaka bonheur kozala te bato baya kotikili yo bonheur yaya créer mpe bonheur mpo baninga pesa baninga occasion bazala heureux na pembeni na yo omoni po omoni croyance na yo eza déterminant na vie na yo qualité ya croyance na yo eza déterminant na kati ya vie na yo e baréalisation na yo na banon réalisation na yo eza déterminant na vie na yo
omoni biloko oyo autorisaka na biloko oyo autorisaka te eza déterminant na vie na yo omoni soki omoni ke bamoma ozotraverse ozokorevivre moment ya bonheur te parce que ozoobtenir biloko oyo olingaka te ya zwa ntan ya kovanda revoir ndenge na yo ya kotala vie revoir ndenge na yo ya kotala bato changer même bacritère oyo yo otia mpona bonheur na yo revoir bacritère na yo omoni tala vie différemment changer angle ya kotalela vie okomonake baouverture ekokotama epuis bachangement ekosalama nyonso wana ezodépendre mpe na croyance na yo donc bonheur eza état d'esprit bonheur eza décision bonheur eza yo moto okoloba ndeni okosala mpo vivre vie na yo ozala heureux ozala épanoui oprofite na vie na ndenge yo olingeli ozala mpenza à l'aise na bato tout autour na yo omoni soki oza moto ya croyance positive plus tu as les pensées positives et donc ezosalaki bacomportement na yo mpe eza positive etant bacomportement na yo eza positive ekoatire lo bato oyo bakoyeli lo bachose positive na vie e yango omona ata mosusu bato babakima makambo asalaka nyonso esimba donc magie eza koopere magie eza koopere parce que image na yo donc ebandi na motu na yo oza tellement quelqu'un de positive otalaka vie na angle ya bien donc omonaki babonheur na vie ekozala bamakambo mike mike ya vie okosepela badetail mike mike ya vie na mosu efe kaka kokutana moninga botoni basante eseza bamoma ya bonheur oyo otraverse mais soki olingi koaccepte bamoma ya bonheur ya mike mike wana te olingi kaka babonheur ya minene ya meme ekoki koarrive okokutana na occasion yango te donc zala mutu zala na temps ya koprofite na babonheur ya mike mike ya vie efere kozala en bonne santé et apportele yo bonheur efere kozala na eloko ya kolia et apportele yo bonheur efere kozala motu bozosolola et apportele yo bonheur efere kozala na bana bazoya koderange yo ezala moma ya bonheur mpona yo ekopermettre yo ozala épanoui donc eza regard na yo no otalelaka biloko no otalelaka bato ezojoue mpona bonheur na yo po tokozala biso mibale ngai nazopangusa ndako ezopangusa ndako ngai nazopangusa ndako avec amour natie musike na ngai nazoyemba naopangusa ndako naosala yango avec amour alors que na kote na yo ozobude aboni boye ngaka mfula asala misala boye alingaka boye te asala boye te moni ke regard na biso mibale ezojoue tosala eloko moko mais yo regard eza négatif ekozala moma bonheur te alors que ntango nazosala yango avec amour nazoprofite ya moma wana donc nazosala rôle na ngai ya kimama nazobongisa ndako na ngai ezala propre tututu donc ezopermettre ngai nazala épanoui donc eza moma ya bonheur mpona ngai mais na koto na ota mosusu eza moma ya bonheur to so mimona ta mosusu aboni naza moma mosala mpona asala misala boye donc yango changer vision bonheur eza état d'esprit yo moto kodeveloppe yango yo moto kotravaille yango vraiment la famille yango naki nango topartage j'espère que tu retenu moi quelque chose nzambe azala na biso vraiment moi j'aime ekosala nga bien et puis moi kopartage ekosala nga mpe bien merci beaucoup nzambe asala biso grâce à la prochaine.